obengi muninga bosa la filme tangu su film moni jeo na yebiso Wemba sala Kofi asala ngo papa Wemba ba beti bore tanke o producteur moko azalaki tangu Wemba te ake muna ba cede komi ko na batala bo producteur Kofi Olomide donc yango moni Caleb asali momiana po momiana ebite me siko na ndenga procédure momiana pelo ko aza mutamayela fundi batu bake basambi bazwi 200 bord batu mususu neti ba Caleb amona neti momiana zonga na ndenga fote ata mo 50 bali yani atali momiana zai muta ba vitesse te mutuka ya kolala ka ba mo ba ketcha zotama ngome mbala moko 200,000 grand lanzoka likamunyo sezana tango momiana leki ba ona kitoko aleki ba ona lar ozo mbale ba kokota po bango baza batu moko ba bandaka la basala ba succès mais soma mbongo wana ba osimba ngote yango epezi bango verikisi ndeka kia mwangana bakomi biloba loba ozo comprendre ngaze ça ndeto to panzante kate. Voilà, bonjour et bonsoir très chers amis fidèles d'internet, ça dépend de l'heure à laquelle vous suivez votre émission. Encore une fois, votre humble serviteur Sassa Talou TV, toujours dans Nouska TV. Merci beaucoup pour la fidélité, confiance, mon message toujours copé Sabiso et puis vous abonner massivement à la chaîne Abiso. Merci à tout le message que vous soutenez Biso d'ici d'ailleurs partout dans le monde entier, commençant par celui qu'on appelle la risque des classes mondiales et mondialistes, Père Bapeti, Yapam Bezate, Berti Souvebel Junior, vous avez réveillé le roi Boni MC partenaire privé, Madame Belinda Leleti, Mam sera venue, vous avez vraiment bien là au soutenir. Attention mes fidèles internet, aujourd'hui on va parler de l'actualité. C'est pour ça que nous avons monté dans le plateau. Nous avons analysé, on peut analyser un peu par rapport à Mambuto et sur les cas d'actualité. Christelle, quand Sanjimon a gouverné un goïka, Sanjin, mon qui va vider Bimi pour moi c'est chef de l'État et puis on met un peu au là par rapport à l'église d'Engezongi, surtout le Cambo Peso Tung Sabatum Mingi, affaire il y a Ndekonabiso Caleb na Ndeko Elise, nous avons monté dans le plateau na analyser ça déjà pembe qui j'ai dit bonjour. Bonjour Ndeko. Bonne santé. Santé PPRD ya PPRDT. PPRD ya PPRD pour na koza muta PPRDT. Ngana porte parole ya chef de l'État analyser raisonner de roi de Bikononozo savant. Naza analyser rapamba te savant po bato ba donka kombo na ngai mais ba futa ba mandité. Pour na Congo tozana ba école mi ba l'école ya Sankarane école ya analyste. Le école ya analyste nga professeur. Ndeko moni ba Mike Mukeba wana nyonso bana na ngai. Ngamu na pesa ngamu tunayana ngo balanda ngai yango moni lelo to analyser to kala soko tali ko banda kala bato bando analyser ta ye basali nteka lo ngana yana idéologie ye kunda pena ya Sankareza j'étais pose sous trophée vandi na ngo analyser raisonner c'est quoi alias savant donc naza analyser raisonner savant pour tes paroles ya chef de l'État ya Félix Tshisekedi Antoine. Comme pose pour te parler, chef de l'État, j'aimerais bien quand même Pedro Betali Solango, Christelle Kassanji, tout le monde a clashé contre première dame, et après, le capé Bakangi, et puis déjà, je ne sais pas, au cours le bandit n'est pas après. Aux journalistes, le baraté a clashé, en français, c'était Afingaki. Afingaki. Papa Naye, Ngoïga Sanzi, Babotola Bandako Abatu. Bango Kala, Bazaï na pouvoir, ceux qui bateau, Bazaï na génération, Bayagi na époque, ya Kabila. Babaneko botola bandako ya batu babotola ndako Ngoïga Sanza botola ndako ya batu ava kutu Ngoïga Sanza botola na ndako ya batu ye moko Ngoïga Sanza aza mwana Mbujimai me Mbujimai nanu balingaka ete yoka degré bakani batu babandeko badiama abakana ya badiama makambo ebele asala na mboka na yebongo sutoya ya kovana na Kisasa yaka azaki ndenga mesana ko botola badiama na Mbujimai amesana ko kozwa ba poursa soko futi neti 10% ya kozwa 300% akancha ko memango na Kisasa ba botoli ndeko na biso nani lupango nani o alobaka mingi nani Mokia Gabriel Moka na tangu ya Kabila na tangu ya président Sorota Kabila siko na tangu ya Félix Tshisekedi Antoine l'autre m'a dit Fatih Beton et Bende ya makasi. Vous comprenez? Muto azana logique à l'obara mingite. Mais sur biso ba petit na ye lobeli na ye analyser raisonner alias ça va yenda za pona défense. Ngoïga Sanza sala ona Mbujimai aya na Kisasa botoli. Tangu président Fatih ya vani na ngwende na kiti. Abi ngana obanda bango na état de droit et puis sous na justice pour Damas si mabozela nanu. Na landa nanu bato ba botola ba palais, bato ba botola bango bakar, na bato ba botola basi ya batu.
On comprend, il t'a la décret. Bateau, la badia, bateau, bamisu, bako retrouver dans la prison, surtout basia, ba musicien. Donc, danger, mon cabo. Nazo yibiso ale. Ngoika sans, libanda. Ndenge ba mesana na sini na bango yebe impolitesse. Mwana ya ngoika sans, ofunga. Première dame du Congo. Des républiques, tant bazo compter basé et puis sous monde salama pona ba mama yo poza mama o finga ye en direct na média po yiba kinda kwa batu ko tsaka ba moya ya français te papa na yo ayiba kinda ko ya batu abotola kinda ko ya batu ngo ikasanje siko bazbua ki ye biloko mama nanga olela ki ne sika yango loba lisusu mama bwaka biloko yango ikasanzi na ndimaki te bango ikatsa bango ikasanzi na mboko bakobwaka bango biloko libanda tuka président Fati merci ba bwaki biloko ne libanda mwana zo fe akokende kofinga première dame azape député moko ba vota bango te bango ba député moko ya bongo ba ya bakoya parapara batu bazali batu babeta ba mabakuna ba musi banana na parlement yo sio yoka ya lobani azata na ngungi asala ta monsieur ya ngungi mwana ngoika sana ata monsieur ya ngungi makambo kitoko ezate kitoko ezaka motema soko yebaka te mwasi kitoko neza motema na bizaleli na ndenge azolambela kolanda bapembe te kolanda te bato ebele balanda basi ya pembe omoni bayebi makambo bazwa na prophète tolobaka mwasi na yo foza fanatiki no ya liboso atozolata bilamba matobo atoza boyeme ye muta liboso oza fanatiki no yoka na yebisa yo Paul memi wana na keno na prophète mwana wana ya mwasi soi-disant député wana ya mwasi afinga mwasi ya chef de l'état afingi ba mama nyonso ya république ya Congo ba mama nyonso batelemi bakangi ye basambisa ye soki balingai ba condamné 10 ans balongolaka moko batika ye 9 ans te nalobi soki bakondana ke ye azo mérité ba peine wana na droit asali injiri pa geste oyebi yango te afingi na président mbala moko indirectement po fingi mwasi ya président tala bo fingi omoni nakoloba président Sorota Félix président Sorota Kabila azali na bato bayibaka kaka bambongo mais siko président Tshisekedi aza na petit na ye analyser ça va mutu alobaka fodo soko fingi Tshisekedi na 10h35 na 10h36 nga naza na kopanzo nteka ndenge na panzaka vie na nga boketu okompani boketu ayebi ke analyser atelemilaka nga soki na meki na président naza te ozokomprendre mais tout le monde a FCC de l'eau, j'ai pas comment il y a vote maintenant pays to comité parce que yo parce que était que moto yo omoni bango ba kolobela makamba vote emoni muta FCC soni ezaka makanisi to lobi na proverbe abako koloba te bango ba salisi biso élection ba lekisi combien de mois combien de ans pour pas ça makambo élection tali bango te soni ba poli bazo pole belebi combien 20-0 siko bimususu zeya landa makamonga na yebisaka yo fatia lobaka te me biso ba petit na ye tozoloba molobeli na ye analyser alias savant pona tikili bango bakomo mususu wanga siko savant ozo comprendre alobaka te troisième bi ezeya bi yango ebe eza combien 100 toza déjà na 20-0 tango yango ye koma 120 tocha bango 100 bimbala moko ezekota o nga na yebiso okanga datu wana batu bakosepela oh Moutaza na simananga analysé. Quand on a vu porte-parole, il y a le président de la République présent, autrement dit Fatih Béton. On a vu Moutaye na état de droit. Pour état de droit, il y a un Moutaye qui est batu Kolia et même batu Moussala. Pour ce que état de droit, ils ont Moussala batu bando Iba, beaucoup mon ate, on va bandi bino na état de droit, so beaucoup comprendre te. Pour na yebi ba Congolais te, ba za la calme. Social ipoya yo kana yebisa yo. Yo kana yebisa yo, social ipoya. Et c'est un état de droit. Social a été, ce qui va contenir à biloko andenge yaka yebisangai. Conteneur 240 carton ya Thomson, 240 conteneur ya carton Thomson. Bazui ba na 240 ba yeka na 20 mutsuba bombi na bandako na bon. Social egeza. Manamu ba kanga na miyibi. Tango toko sisa miyibi bakiti douane social eyembala mokali batunyo sokoko. Toya dollar ekita dollar ti sikoyo to vandisi yango. Omoni conseil des ministres ezaka vendredi président zoyoka. Na ebisio Fati aza mutu akoloba loba te aza mutu ba action abeti bora vandi siko biso ne ba analyser alias ça va biso ne tozo lobela président de la république ozo comprendre na lobela président de la république yo se omona ba pesinga mbongo se omona ba bengisanga
Batu mususu bazo koloba te bache o na media zalabo bango nde baolia mboko me analyse te na bien nzambe soko babenga eloko akokabetula kate yo mona $100 na nzela boya kolokotango yaka na tongo soko mona mutu muso kolokotango te bakolokotango donc babenga na koya babenga kutu sai azo contribuer eloko te na mboka à part ko se te azo contribuer eloko te na mboka azo sekisa poazwa mbongo na ye azo sa eloko te mais analyser mutu aza na problème te mutu nyonso na monde azaka na problème analyser aza na 8550 projets de société au Congo mobimba bakosala na osala intérêt personnel te mais intérêt général naza chef ba furumi ato pesinga nieta lipa tokolia biso tu ozo comprendre siko mutu loko analyser so chef de l'état benga bité mutu po omoni lelo awa batu nyonso ba utaka poto kotala boye babanga bokecho mengande munataka bokecho ebi ngambu nini naza nango so na ke poto na okuta na bokecho nazo signer na risque nini est-ce que oyoki chef de l'état pesinga mbongo oyoki na zui camion oyoki na zui te nazo loba pona moni musala chef de l'état ye nango na Congo ezala nanu te biloko tokomona lelo na Congo ezate eza ba passer ba yebisa biso ba délivrance ça c'est la délivrance mais président de la République a ça délivrance physique oh mutu nyonso omona na miso ya koyoka te merci beaucoup analyser tozo entamé vraiment tozo qui est bien je pense que bazo c'est la JD le cela ou la fin gâté de Paris ça va bien un risque à des classes monnaie le monde c'est père petit boni MC nanga na bete la ratolo aida ko banza fana mo jenga petite ça a parlé depuis Paris na pesi mboté s'il faut tout conclure na lisolo o ya Christelle ngoika sanji message de quoi cause la nini na ye ba sambisa ye ba condamner tokotala sima ndenge ka analyser ça va mais ça na ko diminuer pona nini ba misuso batikali babanga bobanga chef de l'état bobanga première dame respect zala même na ba gouverneur même na batutu et l'obélier zala kana ba frein oye bandenge ya kosala ça ela mutu mbwa kela me kofinga ete ozo comprendre yo finga première dame ba condamner ye bato nyonso batikali pe bango ba ye ba kasa te ke yo PPRD ou bien FCC nde mutu bazo diriger mboko te président Tshisekedi mutazo diriger alliance ezelo mususu alliance ezakande toza boyenga ko za alliance na za kisi nanga na sinya makambo moko kuna me so na yena makambo privé eza makambo nanga mutakisi wana kolandanga te ozo comprendre kokoti nanga te o mutakisi wana kolandanga te alliance eza oyo ba signer me mboka ezali biso tout population nyonso baza na sima ya président Fati mais pardon maman pena faux en tema monene et puis moi na pe déjà sengi pardon pour nita quoi pour beton karasi pour pardon na nous te sengi ngo avant moi na eux ba senga pardon pas maman okobeta ngo na media te okozela nanu mama mutasimbi république yo so yoka mama Denise akangi so yoka oyoka ke kaka badon Mama Denise azoya tina ba selembao azoya tina ba azoya te ba finga modeli wana te na makambo wana te na ndenga fingeli wana nanu ba finga bongo te oza mokonzi ko supporter ko finga okoyeba me ya balance wana te boyibaki lupango ya bato mukolo lupango a gagner procès lupango na ye tata na yongo yikasanza yibaki lupango ya bato bazwi lupango na bango maîtriser soko koloba olobi kaka na ndenge tozalaka boye me koloba ngo na ba media te otiango tina page na yo mais sikoyo basambisa ye nanu tokotala makambo nesima bongo yazolela ye moko vitali camera pas zolela liberté ye bien côté ngaye prison mulunge biso katsaki tala délivrance eza na mboko e bandi président to bana kozela ba congolais nyonso bana poto bana Bruxelles bolanda boketu tendenga na bi ye yonde Fati yonde dio a analyser l'église des zongi analyser to beta peli solongo copé zongi ba pasteur je sais pas ko ba yo po yebi ke za copé ba société zongi ba pasteur ava ku église zonga ba komaki na wenze oya à 2 mètres tie bafle 2 mètres tie bafle 3 mètres tie ba lelo na olo bana bandi minyonso oyo bazalaka boyo kana zo yebisa bino et bien vrai pasteur faut bo mekaye Yesu ba ndeko mekaye oba o mosala nzambe ba mekake te ba mekaka boye église yo kokota faut ye ba passer wana salaka to salaka te soki passer salaka te kokota na église n'était comme ça passer faut salaka po ye moko grand prêtre Yesu to yoka kazaka menisier malgré toi atakiti moko mabaya to mona place à salela te mais to yoka ozo comprendre po moko musu to kosala no émission ya définition ya Bible na yebisa yo balukuta ndenge bandana ba erreur ba mindele ba sala wana to kozonga moko musu po mikolo analyser azo raisonner belé na zana ba attaque belé na lingi mboka ezala ya kofungwa mutu na ya développer na lobite ke na leki batu nyonso bandimi a boye na église
touti na confirmement bozana mbongo te passer ayebisaka biso wolo na palato eza ya bango mikolo oyo passer nda simba bino asombela bino basaki ya bafufu basaki ya baloso soka bandika ko mabonze ko timbela compagnie ezongi compagnie ezongi baleli fo et puis sous barance bosala boulot na bino basoda bosala boulot na bino passer ko tosa te bo gendarme ye balakisa ye na media kere l'état ozolela mbongo bozolela ba société na pesi bino boule na ko former église ya munene il faut bafutaka ba taxe po bazoso église ya munene bosali bango bosali société moko eza na l'état eza na par commune po batu bazwa ba boulot bebi ko créer ba boulot te chaque les 30 église moko ibando futa ba ponango na ba ponango na balade nango moko po batu bafuta mapo ko créer musala na Congo to comme belé oyebite. Justement, le besoin important parce que tant que déconfiné qui bosso à barizonga et puis c'est pas de complications parce que s'il faut bah déconfiné qui bosso c'est parce que bah on va foutre moi ben impôt moi bah taxe bien bah foutre mais quand église pena moi là pena na mboke kota vous maté on a pas besoin de raison bah lia ka bango moko be église a minene baza na ba taxe a minene po bango ba tu bazwa ka ba camion ba don ya mouvement asa ne loko te ba mona nzambe lokolo ba tu ba ya na église mona nzambe lokolo camarade ya pasteur on dirait au pasteur et puis sous kombo na soto landia ngo eza kombo na ete yo na ngai na yo na tata na bino na pesa muninga kombo mais yo pesi tata na bino kombo feza kombo ko finga oyo wande bo pesa nzambe kombo kombo ne tata mokeli donc aza na kombo te kombo ne tata mokeli ye ne mutakela mais kombo na bo pesa ke na okanda bo benge tata nzambe na dara contre ba passer te na lobaka nde vérité so ba lobi vérité ba tu baza na poto ba bi combien de passer ba boteli ba sabat combien de passer bazo sala mabe bato ya nzambe eli batu banganga nyonso to yebaka bakima bazwaka kombo ya Jésus batia ya on a vu surtout développer makambo wana mukomso eza mutamayele a jeté grand pasteur azate ba grand pasteur ba commerçant banda otanga bango ba pasteur wanyo so yo momoni Denile sinenga changer maloba talobi kala ba banda ko salela biete siko boya zo yebisa batu musu bazwa mbongo pa kabila ba wangana ba damate ba grand pasteur bazate mutu mo aza camarade ba grand pasteur yo yebi o ngana yebiso mona ba pasteur batambola na banzela na ba mapango ya bato bango te bango baza basala ba boutique na bango basala ba place ya kozwala ba place ba campagne yebisa ngai passer nini o neti sonika futa tanga sonika futa kabunduka lesa boye église bandite sili mbongo mabonze zate yebisa nganani bako tonga te za ya nzambe aza na wolo aza na paloto siko analyser oyo ko yamba analyser raisonner akenda ko senga grand pètre moko mbongo te loba na fandi boye vie na nga kanika ninda lobi azwa boye ofandi boye ya Willy Musheni menaka ya kotungisa ya Willy Musheni na otungisa rien na senga mutu mbongo te siko na vivre pour na za locataire ya nzambe nzambe loko aza na paloto aza na wolo nzambe azopesa ngango na basansi mususu aopesa ngango te na maboko ya mutu awuti ki mwenza ye na église na nga na kingasani mbongo atike na ye nyonso atikali kaka na 1000 francs nayebisa ya tia 1000 francs nazonga makolo ntango camion moko esila frais tout ye na bio conséquence nyonso fo okomisa nzambe tala ba malédiction ba mauvais mama bazobeta bino mutu akoma bible abi selon selo est obligatoire tabi selo ye ndenga mona ki me ayebisi bino te bondimango selo ezala kondima te mais siko bino ba ondimisa bino na makasi abi selo c'est un message na ba pasteur nyonso ya Congo ba message nyonso ya ba pasteur yelana bango eloko te ba pasteur nyonso ya Congo lelo ndengo yambinga soki ba osela nzambe ya solo basangana pena basalaka église moko babando kabola dimanche mususu ate dimanche okomona so baoli soki bayili motete shaite ba nana ondima mbongo na ekene azana banyongo na basi ya kuzu na bandako azotonga be église ekoma ba royaume oyebi yango te soki yokufi etikali ya mwana nokuta yebi makambo wana te me akokoma pasteur abandi koteya église bozosomba pasteur ata 10 francs chete me buka lupango na kombo na ye bato bazososola te wana na yebi so ba pasteur tokozwe eteni na bango tokobanda na bible na expliquer bible bien na expliquer ba pasteur na expliquer mutu nazotanga ba Moïse Mbi ete nazoloba na ba soko o église batikela yo yo lobi Moïse Mbi bongo sikatenda batebele kasi ba royaume yo moko moni tango na lobi osala examen d'état te so ba bi papa kufa église etikala na yo c'est royaume soko zana kati wana yo pokoti na kati ya royaume ozo kompa église eza royaume te yesu akufaki atikali bandeko na ye nyonso oyokaki ke ndeko ya yesu azwaki église oyokaki yango te oyoki yoso oyoka yesu tanga zalaka mbongo mabende zalaka tikaka mbongo tanga kufaka
atika compte na banque omonaka ba forme omonaka ba camion ba cheval azotambola omonaka mais ya lelo tala ndenge ba modifier kara danser makambo te pe kara ngo tambola ngo ye moko me omemata mundimi ta kende na tala degré bane tala eloko nazoloba kaka na chef de l'état na bosanaki olingo yebisa olingo kimanga chef de l'état na conseil des ministres vendredi oyo solola landa makambo ya dollar il faut ezonga na minute onete eza ezonga na bato moko ya mwase po ewita ikokita me emati lisusu soki il s'agit ya kolongola nani ya banki ministre oyo etalia longola gouverneur ya banki te nani aza na banki kuna ministre oyo atali ministre ya banki esengi olongola ye obi oyebisa longola mikolo eza samawa bakongole basouffrir mingi depuis 1960 ozo comprendre depuis 1960 tozonyokama dollar ekita na conseil des ministres président Nazasi président Fati alias autrement dit Fati Béton et bende ya kanda fort muto azo injection azo simboka na tout droit tala prince bazo sala na banda ngiringiri ya kokota tie bimaro mpenga be panzi makala ezalate mais tala ndenge panzi tala ba prince aselembao senge mi chantier za inachevé wane bandeko bamba yo mona chomona basala goudron ba clôturer na mona na 5e chantier nalobi babongisa trifa ezali ya kala babongisa babakisika ba couleur oloba makambo na sentiment boyende nozo kumi toye komona ngo kana na Fati nde babuki babandi 5e chantier ezali batongi prince me ba clôturer ngo na mona te esalama ekesila esalama ebi makambo ya 100 jours ebi mbongo balia oyebi yango meze continue ko salama o esalami kuna bato basepeli loke esalama yango na lobi dollar ekita bana Congo ba se prepo bazolo bananga yonde molobeli na biso ya Congo yonde porte parole ya Fati na net na ndenge ya systématique ozo comprendre yonde mutolo baka pesa message pas président yo kabiso bana Congo ba souffrir et puis suna ngina bosa na makambo ya classe na examen o bakosala bazo senga batu mbongo ebele président il faut loba mbongo eleke ebele batu bawiti na confinement na il faut batia mwa mbongo moko ya mukie pour permettre batu nyonso babundana po mwana sa examen d'état ebele bawito senga batu basali 4 mois bosala kate bozana ba parler yebisanga mbongo doit kozoa en tout cas président to sengi yo ndenge population ba yebisinga ponga nde na lobila population ndenge population yebisinga te lobi te na yebisa yo na ngana okoma na ensemble ni nazana mayele wana te o mundela tangisinga ensemble mais nazana mayele siko koleka bato ensemble na kende kosala nini kuna bango bazana ba faute ebele ba sali na ensemble na l'équipe bango na mayele bato nyonso bazana na ensemble wana bango bazana mayele ya classe ezaki so futi minervalite babenganyo mayele ya classe ngo basala nango eloko te moni bavandi na paye du peuple soko lingo kota na bakoma ensemble nationale boyete Assemblée nationale la kisi tokoloba na munoko mboka na biso so bakoti na kati baloba minoko ni po munoko mboka na biso eza lingala chiluba Kiswahili na Kikongo bango babandi na français papa bazana na erreur na ekoteli il fallait ba comme assemblée internationale po baloba ka français moni diko bakoko kanga makambo bakoka te mengai soki na ningina kanga likambo na zongi na mboka na zuba papa Michel na zuba mikolo so to kangili kamuta to ya to za résultat donc ngana na mayele ya bo porte parole ya Fati lobi na 13h35 na termino na 13h36 donc dollar ekitabo banga tendenge na lobi boye kolieze ya bandeko nanga ya Congo boza la calme Fati azo yeba ndenge ya kolandelango donc malembe boza na kosepela boza ya kondima boza na sima na ebo cha epo boza la bo soutenir président zo kende bien. En tout cas merci beaucoup analyser na top Pesibiso. Merci na babone na biso to ya Nushka TV. Maman Nushka a Missi en tout cas clin d'œil spécial na yo. Analyser tout vraiment na suka mais na kolinga te na si émission sans pour autant notre question parce que moi zelo mo ça qui peut moi section et ça qui moi vague dans internet c'est tout ça qui peut bande comme ça a fait ndeko na biso Elise na ndeko Caleb na ndeko Caleb na bito ko bani par là parce que moni déjà ndeko pas gagner déjà procès je n'ai pas des 5000 mais j'aimerais bien quand même yo analyser omoni lelo ngana olobana lokola nanu na zui kope ya mbongo te batebele balela analyser mais ba misu ba ozanga ba contact a komona analyser les seuls mutu na monde oyo azokumisa mutu azalaka tana yete asenga kata mbongo te ozo comprendre na peso mwa muke na koloba na ba parti politique ebele to monaki marche ya IDPC salamaki pona makamwa malonda to moni marche ya lamuka esami pona malonda to moni marche ya PPRD esami pona nini o ba violer ba loi siko yebisanga ba parti nyonso wana na ndenge ya kokanisa bien parti ya peuple eza te parti ya peuple eza ka analyser
ngai so na ngina sa sa marche to sa marche pona dollar emati nanu politicien moko asala ngote tokosala marche pona lipe emati politicien moko nana asala ngote tokosala marche po bato bazolala nzala po emati tokosala marche kashine basoda bakomo betela ngo bato masasi ozomona ba marche tokosala kashine bakomo betela ngo masasi orie bapesa conseil bazopesa mais nakopesa gouvernement moi torte batonga bakashine ebele batika makambo ya kokanga soki bakangi yo mbala liboso bapesi yo kashine baregistre kombo na yo bakangi yo ya mibale bapesi yo kashine baregistre kombo na yo ya misato bakokanga yo futi droit po autocité mais okoloba te ko nazangi yango bien nazangi mbongo pona mboko Kongo zomono batu muso akosala une semaine 500 francs simbi yango te ya kosala kashine po to sala déjà toza déjà na vitesse en panne mutu azana déjà na 14 azana mwana akomi na 17 a 2 bana tanga zo bala bo akena 3 bana akomi kuna na sizolino me bulo ezate bana 6 na yo mwasi na kofutela ndako mbonga ko dame ezate to koma kolia terre jaune ebi terre jaune loso mafuta mbila basangisi na matembele bazupe mbala santu petolo to betela ka bale ta mboka batu ba souffrir ndeko nanga na ndenga faute mais politicien nini o akolobango politicien nini o akoya kolobango mais siko analyser azoluka intérêt général ozo comprendre yango moni Natali na bité na ba président tout baleka na batu nyonso mutoyo aza venanga kaninga ninda zoyoka mutoyo aye pena ko pesa mo elengi nazala congolais pona na taille ya ba américain na ko changer na bando zo ko dubulu na changer nationalité mais na moi président Fati ya tala be stratégie ya président Fati en tout cas bo po biso nyonso to yebaka mokonzi bakanga te lelo ba délivrance to zo mona lelo to moni délivrance salami Vitali Kamere na prison délivrance salami nani ngoika nani mwana na ye akokota prison délivrance salami mukuna prison ozomona ke batu nyonso nalobi wana sima tozoloba kaka akoti men toloba mukuna kala mingi ta kobima soka bimi asili ayepa analyser na pesi idéologie akobeta ta 6 mois na église avandi nanu ali na pesi idéologie akozongela pona idéologie na opese na wele yebisa yeke na sima na ye ba ceinture ne ya makase ezate po mukuna soka za ye na sima ne ba ceinture mbela ko ina ambiskadi wana te ozo kompara wana eza ambiskadi basalaki eza makambo asala ngote ambiskadi mais moi si on appelle aza moi si andumba po Jericho liboso azaki mbongo abetaki masolo te Jericho mibala azaki soki ezaki neti ngai nde nabukaki momia na Jericho mais les ate mais lokwa mukuna nde bakoyisile po aza mukuna ozo comprendre mukuna kala mingi te yango na lebisa azaki na guerre mais azaki na ba munition te minduki apamba donc simane nde batrahi eza yete ya azaki na combat na ye bien mais bato bazana simane ba conseiller kombo loko zo sala faut tambula boy ozala boza bachaki yete yango moni atombe na piège wana akobima karate mukuna na ndenge ya bien Caleb tozoke na Caleb moni ba Caleb baza batu moko bayebani balingi pe makambo ya Nzambe mais batango supe baza bana ya Nzambe te po koko sala makambo Nzambe mais oza mona Nzambe te obengi muninga bosala filme tango su filme moni jeo na yebiso Wemba sala Kofi sala ngo papa Wemba babeti bore tanke o producteur moko azalaki tango Wemba te ake mona ba CD komiko na batala bo producteur Kofi Olomide donc yango moni Caleb asali momia na po momia na ebite me siko na ndenga procédure momia na pelo ko aza mutamayela fundi batu bake basambi bazui 200 bord batu mususu neti ba Caleb amona neti momia na zonga na ndenga fote ata mo 50 bali yani atali momia na zai muta ba vitesse te mutuka ya kolala ka ba mo ba ketcha zotama ngome mbala moko 200,000 grand lanzoka likambo nyonso eza na tango nango Nzamba yebaka makambo nyonso na tango nango eza te passer ko yebso bango bakotake pona basimba somo wana te momiana aleki bango na kitoko aleki bango na lar ozo mbale bakokota po bango baza batu moko babanda kala basala ba succès mais soma mbongo wana ba osimba ngote yango epesi bango verikisi ndeka kia mwangana bakomi biloba loba ozo comprendre ngaze ndeto yeto panzante kate awa toza pona vérité ngana kobanga mutu te na kotela ka pe mutu te na zaka mena za porte parole ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi soki makambo ezali na ko toucher soko obeti ka moko na toucher na yebisa président na ko yebisa président avec respect mais naza porte parole ya président de la République Antoine Tshisekedi autrement dit Fati Beto eloko makasi ozo comprendre mais sikoyo naza te neti ba misusu alobela ki aluki président pesanga yango ngape na ba président mukolo mususu Nzambe akosalisa po makambo nyonso Nzambe akobenga analyser yo po kozala komona pena analyser yo na mena lobite ke apesanga mbongo mena lingi kaka peuple ata ko pesanga te me peuple souffre ezwa mbongo wana nyoto tokabula neti ponga za chef ba furumi dollar ekiti ya biloko ekiti biso nyoto retrouver
ozo komba na paro wana mais omoni yango na oyebisa bokecho na obi takeno bato mususu mais kotakaka te po maka balibumu yo ozana ngoza na poto mais tanga na zana kini ta elamba liputa me ya bien yo zolata bilamba ndele bato basalaka na usine ya matungulu tala elamba munene vieux wana libumu eze ya yo so nde nini ozoko aza bien te andako ne ezalaka wapi na Kisasa aza na Kisasa leki na aza porte parole ya bambunda tala sikoyo niveau yo ozali ya bambunda okesa yango mpe nini ezalaka na kitambo nini swede ngai na kozala porte parole ya swede vie na nga aza na poto vie na nga kanika ninda aza na poto analyseur aza na porte parole ya swede na ndenge nini sikoyo bokecho azoloba leki ne porte parole ya swede na nga naza mwana so na kini akobundela te soko ozobunda yako akobunda ndenge analyse aza na Kisasa kuna ozokima azwa avion ya kolobela awa ndenge nga nazolobela nalobi ya kolobela ye bokecho akokanga na ndenge te nga nalobaka awa bakanga ngani toza na étroit de droit awa nalobi président Tshisekedi awa eza mbwakela me kofinga te olobi na vérité oyo eleki mais soko obakisi okoseli mutu makambo wana soko akolando alando nga nakosela bato makambo nalobi Ngoi Kasanza ayibaki ndako ya bato nakoseli makambo babotoli ndako ya bato nakosi nalobi mwana na ye soki honorable nani nayebi komune soki Christelle afingi madame basi nyonso na Congo mwasi ya kitoko mwasi ya pembejero mwasi oyo mundele azwaka guya kosala kaya dese na bote na ye afingi biso mama wana ya kitoko boy o azogele ba mama nyonso mama wana azokita ti na bakaluka na mai tala susi social ya danse neti mama Olive ko social azokita ti po mama Olive pe social na ndenga mokete omona na moko oyo ba mama balingi biso nde ba papa na bana mususu ya impoli tozobanga ba mama te na batata te ozo comprendre analyser Tommy vraiment na suka yebika TV za simangonga to kima pena. En tout cas, merci Nabino tout, vous s'abonner venez massivement à ta chaîne Nabiso. Je sais pas analyser s'il faut message dans votre tout balandi biso puis numéro contact que vous nga contacter. Na lobi message ndenge to lobaka analyser a lobaka vérité. Na lobi vérité bino moko botala na ba vérité. Ne to lobaka bo munoko ebetaka libaku tango su bomoni analyser a beti libaku mais na yebite selo yo ndengo bomoni na menga na lobi vérité pour na informer bino. Monde nyonso bolanda. Numéro ezaka ya Willy Musheni porta Congo insilanable. Oyo ba grand pètre nyonso ba bima ba misusu ba docteur banani ba yakoteka michopo babunga biso tozaka na ya Willy Musheni 082 72 63 082 72 63 066 ozo kompa 082 72 63 066 WhatsApp aussi analyser toko solola makambo nyonso soko tana masolo yebisi ngozana eloko ko kabela analyser oyebisi analyser kobosana te chaîne na bino eze ya Kani top na top wana bokozwa ba émission kata balozwa mesure place ne boko mona analyser ko sala ba respiration mais kobosana te tozana Kani Kaninda na Paris grand pètre 12 fois le député le plus célèbre en 2023 Kani Kaninda Gauthier Mascotte le producteur le plus célèbre na bosana ka été ya Willy Musheni porta Congo ici zananable kaka toujours présence muto ko kabelata 8 personnes mbo 100 ozo comprendre Kani Kaninda na bois qui est déjà nazolo ba Serge Messa qui les conseils les plus privés na kati ya Lyon na Montréal wana na kati ya Lyon na Montréal tozana Emenzalu le grand sapeur muto apesa ba papa wemba ba idéologie ya bilamba na ba King Kester na Montréal Emanzau ya Mukongo pena tobosa inte tobwaki chamo ya marika coffre fort motema be na bilamba azali ozo comprendre bana nyonso ya Paris batu musuna ebite bobenga soko za na posa libanga tokobwaka tozanga ndeko na nga ateza ya mbongo te ato fe na kobwako ngana mesana nga kobwaka me kobosa na te tolobike mikolo yo fati beton o comprendre boza la calme dollar ekita makamutu président azana amour pena ya bisotu ya bana mboka. Merci beaucoup. Analyser, merci Nathan pour ce petit bisou en tout cas. Depuis ça, une fois qu'on conseiller privé Nixon boutique. Nixon boutique, voilà. Nixon boutique, clin d'œil spécial. Na yo, na pesi mbote na bosa ntemba maman rapidement na gibo kopo le côté raté. C'est 17 bola et la manelamba. C'est 17 bola et la manelamba en tout cas. Depuis ça, une fois qu'on participe à l'émission, même chose enregistré maintenant. Beau commenter, bah like et tout, beau bah suggestion, si il faut bah suggestion les numéros est là pour partager mission. En tout cas, ça bien. Rendez-vous pour la prochaine numéro. Au revoir, bye bye.